Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour. Bonsoir la grande famille de BBC Mpoï TV, bonjour, bonsoir. Les Péchalov, beaucoup tana nous totonga na nous la suprême, totonga et pinza. Les Péchalov boza, beaucoup tabo matilangai, ba commentaire boipsanga boza. Voilà, famille libota, shalom. D'autre côté la film na biso ya couple croisé et na mona ndenge problème ekozala na couple ya Daeli Keni pe Kotoyo, c'est-à-dire que non pesa nanga indicité na suki wana. Voilà, lobi toza na rendez-vous ya 3e épisode. Voilà. La grande famille, je crois bon moni titre, bon moni photo ya miniature Nabiso. Alors, beau aimer, beau partager. Tout sur la mouke. Wana eza artiste ou encore star. Nabiso na kombo ya Ursule Péchanga, Black Line, Mobutu la suprême. La lionne. Voilà. Je crois que biso nyos toebi anniversaire na eza qui hier, le 5 août. Voilà. Akokisa qui 44 ans d'âge. Alors, eza facilité, hein, bandeko. Na génération Lilo. Voilà, bah, joyeux anniversaire, c'est-à-dire que non, Azamwa Naya, elle est la reine d'un doute, c'est-à-dire que non, moi, au Nyonso, Ezayaye. Alors, bah, joyeux anniversaire encore, notre Ursule Péchanga, notre star. Tolingako Kabongo, la suprême, Moutoua Tika Hydroquinone, na défaut. Voilà, la grande famille. Hier, c'était l'anniversaire de notre star, de Péchalov. Beau commenter, beau aimer, beau partager. Voilà. Nous avons toujours que nos numéros na biso ezawana. Ou avez besoin que benga maman BBC ou bengi maman BBC par rapport à l'analyse maman BBC à salaka. Na finga ate na yaka nangaka juste ko recadrer batu na ba réalité tout monde a sur les réseaux sociaux avec beaucoup des injustices au batu bazala nango. Voilà. Alors, anniversaire à star na biso stoyebi star na biso memara biso jour anniversaire na déjà ba photo e bimaka ya anniversaire na a ça déjà shooting na avant tant que star. Voilà. Alors ba photo e bimi na au moins 2-3 appels. Maman BBC Ursule Péchanga kondi bongonde nini Ursule Péchanga sali BBL. Na kama kututi hero yo batu balinga ba chaîne elinga Ursule Péchanga te. Bozu matière te. Matière yango te, bolali bwendeni, je suis sûr bokoya. Je suis sûr bokoya. Bon monite que non la suprême a sa elitaille. Bozapi. Boza olala, bola muka. Mou pécha pesi matière. Mobutu pesi matière. Mobutu pesi matière. Mobutu sa ici BBL. Zambelanga. Pasteur Marcelo Lobi que non, sa femme n'avait pas besoin de BBL. Elle avait le BBL de Balouba. Comme pour dire que non, c'était naturel. Voilà. Bandeko, je crois que moni ba photo ezo le kawana eza sur Péchanga Black Line. Oh, yé mon quoi publié qui page na donc bureau na publié qui biso na page na ba page ni presque nyonso. Voilà. Tant que star, n'engé qui n'a qu'à non, jour anniversaire, n'a ça déjà ba shooting na a balancer ba photo, tout moni Ursule Péchanga moi taille pinza, ça va parce que mission tout monde qui Ursule Péchanga munene so botali na coin kuna, bo mona photo pinza mbinga mwana muluba. Bo comprendre makambango, mais si koyo ba photo a publié que to ba keno eza ba photo ya kalaté parce que jamais que to publier ba photo ya kalato et bi n'engé star na biso atambolaka. Bah jour à journée de la femme à salaka déjà ba shooting na jour anniversaire na déjà ça sali ba shooting na pour na ko publier to yebi déjà star na biso ninga ki na biso. Alors là c'est pour vous informer que no ba photo eza kalaté eza ba photo ya sika.
Mama BBC Irsil Pechanga asali BBL. Irsil Pechanga asali BBL bandeko. Tozela. Nanga na bino toyebi te. Mais oyo nga na yebi biso nyonso tanga mama BBC o na osola na bino. Nakomi pe ko bundana na ko kitisa poids. Plus âge ezokende, plus il faut pe ko yeba ko gérer poids. Kala toyeba kana biso makambo te. Biso kala toyeba ke no munene eza makambo, munene eza makambo te, munene eza maladi. Munene eza makambo te, munene eza maladi. Et surtout ceux qui tozokende na kokola, nous devons vraiment bien balancer. Nous autres na biso. Alors, Star asaleli taille. Star azongi bébé. Star abotamaki pe lobité. Bon, nga na sepeli na nga na taille oyo, na sepeli nga sa eza vraiment taille kitoko. Taille kitoko parce que c'est tout le monde maintenant alingi kokonda. Oh te ventre plat, oh boy, oh ya kosi sa ba graisse, oh boy, mutu nyonso. Alingi ne sikoka kokonda parce qu'on ne savait pas Kalabiso elobiata ekolo moko en Afrique d'ici de baka bino ba kinoise bino ba congolaise bolinga munene boye baka te ke no munene za mabe. Ah, lelo ndesko biso to eko comprendre que no munene za mabe. Alors tolobite que non pona ko diminuer nous autres bokonda il faut que osali sa BBL. BBL eza na ba risque eza na ba conséquences ebele na landa ki kutu mwana mwasi oseki la fille oyo ya TikTokers oyo nani Maria Ntumba. Ouais, qui n'a que ça, BBL na Tunisie, hein, je crois, oui, na Tunisie. BBL na errata. BBL na errata. Ah, si qu'on a mon azo sa publicité, ya ba injection moko boye, ya ba injection ya que non ba matisa ou yango donc ozo sous moi volume na bassin na yo. Maintenant azo sa ilango pe sous publicité. Na munoko na ye moko alobi ke non, BBL wana basalanga errata. Yango nazo ba injection. Mais loko na koyebisa bino BBL eza na ba risque, BBL eza pas eza na ba douleur pas comme possible. Alors mutu mususu ata oyebise boya oyoka te peut-être ye moko kene ya miyokila. Ye moko lobi ke eza na ba douleur moko. Moi donc ndenge kutu la fille a ça la vraiment ta vidéo à lobela yango parce que erataki BBL nae. Na éviter na ba injection na bazozwa plus tard parce que nga na yebaka nanga eloko eza naturel te o eza eloko o eza naturel te eza toujours kaka na conséquence nango ezalaka toujours na conséquence nango. Alors il y a des produits ko skende na gym au kondisa nzoto no bien ba physique eza ba exercice ezebele o yo moi se occupe ko sala to sa nini o dimne na yo o kitisi nzoto na yo. Il n'est pas dit ka o kene ko zo ba injection ana ba injection wana plus tard oyebi conséquence nango na ba to ya ba cancer ezo mataka Alors notre star asaisi BBL to asaisi BBL te les faits sur vous mpesha yo bongo na biso mpesha Mobutu Black Lion la Lion yango bato ba chaîne inaka elinga Irsil Pechanga te boza wapi matière yango ekoti te matière pe ezate sur les réseaux sociaux moliesi biso fufu yo ya pesi biso matière mupesha ya ningisaka na ye ba photo yango yo Irsil Pechanga saisi BBL boya tolobela makambo ya BBL ya star na biso botala miss de miss biso pe batu muto ya munene muto akondie Congolais bakela biso na matière nini munene leki muto akondi asalisi soki nani régime na ye asalisi BBL mama BBC bandeko nazwa ta 4 appels awa et on a dit tikana bavarder nanga tikana bavarder nanga je sais que non ba chaîne elinga Irsil Pechanga te ko ya na likambo yo o likambo munene Irsil Pechanga saisi BBL toke nango bongo mupesha saisi BBL mbongo na yo moko asalisi vraiment BBL eke kitoko nzoto ekondi kitaka alors il y a rien ya kosutuka soki bomoni muto akondi peut-être asalisi régime et tout bandeko to lutter contre
graisse, tolité vraiment. Ça nous crée beaucoup de maladies, ça nous crée des problèmes. Et créer les biso makambo ebele ya ebele bandeko. Munene eza bien te. Botala oyo c'est qui nani artiste oyo ya soki ya gabi oyo. 2 mois tikala ki nangwana. Bazuye na ba mai, ba nini, c'est quoi nzambi na ngai. Hey. Alors yango wana bandeko plus poids ezo mata, c'est plus pesa maladie peso ya. Il faut toujours koyeba ko salisa ko nini. Ko sala régime pour nanzoto, surtout ceux qui âge ezo kende déjà, oza déjà na ba 35 ans, 36 ans, 37 ans ko mata kaka. Il faut déjà koyeba ko balancer. On a yebisa bino bandeko eza ya solo. Atanga nde naza bwende na kina nanga no pite. Au moins mutu attention boye bazo yebisa keno kendo tala kendo sala pe gym. Mutu musoki ozala boye aza na problème à respiration. Pose akoma na vitesse à respiration, respiration comme bien. Batinda kabango pe na gym. Moi je sais une dame batinda kaya zaki na problème à battement de cœur. Eza slow, eza kill et que malembe. Ni ki si bape sa ki ni eloko moko ba yebisi kaka kende ko sala gym. Po epesa isusu mutema travailler bana ko fonctionner za na vitesse nango normal. Abana ko pema même mutema bana ko fonctionner normalement te. Ezaki na vitesse o etambolaka nango te batinda ki na gym. Alors nous sommes ezaka ba conseil ya koloba keno, pourquoi pas to partager ya koloba keno lorsque ozokola munene ezala ba âge moko bo mona ka moi so fungwa mika banzoto. Alors il faut toujours koyeba ko balancer et créer des biso ba maladie ebele. Alors ici le péché nga sur nous maintenant là BBL. Ah si koyenda ko zo relève to bosa na Cardozo. Nga na sepe nanga na taille oyo. Na sepe nanga na taille oyo munene pema. Munene vraiment pema. Alors le péché love nga juste na partager na bino. Notre maman est là. Anniversaire nae de Kakilobi, bah joyeux anniversaire nae. Elle est la reine d'août, voilà. Munene pe le kaki ya soloti. Bota photo na ndenge na tchekuna. Bota la bibelu ya star na biso. Ini edo na biso ini edo. Ini edo na biso ye ya saisi pe BBL. Yo, nzambe na bon moi. Notre ini edo a saisi BBL. Bon côté. C'est une bonne chose. Na sepe nanga na ta yango pour mon péché vimbaki. Pardon. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Na komi nanga ko chité pour na ko sananga bino te na loba te. Biso to misa na biso ko ya ko finga te ou quoi que ce soit. Juste vous informer que non, notre star anniversaire na eleka kilobi. Alors, ba photo a publié qui biso ba mususo yo mama BBC si pechanga sali BBL. Yango bandai ko mona na te asaisi yango wapi na Turquie na Tunisie nga nazo ebate nga lala kana mu pecha. Vous les abonnés, vous avez vraiment makambu. Vous avez vraiment makambu. Ma BBC ici pechanga pas ça ici BBL. C'est grave. Alors la grande famille n'a chité nangai beau aimer beau partager on est ensemble mon péché il péchant la suprême la lionne on t'aime soit toi tikala yo umela on t'aime. Alors famille Libota on est ensemble non on est ensemble lobito kota la 3e épisode nabiso ya film ya couple croisé mama Ani ache daeli déjà panzi likolo daeli anganya lobakate. Moi si mon quoi zana ba douceur ka lo quoi ya mon péché ya nani ya Poutine nazo e ba te di bala ne ko sa ndenge ko suka wapi keni pe kotoyo akomi ko yesus ko senga bando e papa na yeso disant tala bo ezo simba te bozo mona ba conséquence na ko lo bebelete o eza émission ici péchanga nanu notre star BBL sur nous maintenant. Voilà. C'est au moins ça la grande famille. Na komi nanga ko chité. Beau aimer, beau partager. Les péchés là vont ensemble. Numéro nabiso. Ils ont toujours wana affiché. Ou azan a besoin. Yakobenga maman BBC na loba toujours. Numéro nabiso eza wana.
benga mama BBC na respect belé parce que ngai lorsque na ça analyse na ngana rapé ko fingate. Voilà. Je vous aime bien la grande famille. Tokutani prochainement. Joyeux anniversaire les sous-sous péché. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.